Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba Pambolabino, Apambolabino Lelo vraiment, Abaxlabino Yaibele. Toujours moi je dis souvent, ceux qui n'ont les canalibosso nabino ba mourir là ba moureuse. Il y a Elubu de maman Wechi. Nzamba Pambolabino. Vous savez qu'au lieu de le mot et puis ça abisso santé et puis ça abisso force et puis ça abisso bopikiliki et ça la bien. Il faut bien manger et surtout il faut lire à biloko et ça bio purement naturel. Ne angoto banda komesa na kolamba. Merci Nzamba Pambolabino pour s'abonner massivement, pour aimer, pour liker, pour partager et puis surtout les colonnes on a besoin. Vraiment, vous tirez attention à biloko tozolam. Les autres tozolamba pondu penza, pondu batia mbisa ukauka ya mungusu. Mais tolamba ngo logo ya bangala. Parce que pondu ya bangala ezala pena na mai penda teme e mafuta monana. Tozolamba lokese ezali ngando me ya fresh. O penda ya mai ebimi pe na mai wana penza. Et puis tu as la ngoulou ya fraîche mais ngoulou la biso to kosala yango sauté parce que to lamba na pondu batia mungusu esenge to sala ngoulou sauté mais lo kese wana to kosala yango ya mwa soupe à tomate po mutu musu akoli yango kana kwanga et puis to za na malwa ngo to kokalinga yango to kalinga malwa vraiment bomona ndeni basala omoni ba poisson to sala ya minene wana so to sala malwa ya lolengi ya bongo. En tout cas, ekozala kitoko, ekozala accompagné na fufu, na loso et puis na kwanga. Merci beaucoup, vous s'abonner, vous aimer, vous liker, vous partager. Et Rosala vraiment malami. Merci à Papa Cheikh Moukadi. Merci beaucoup parce que na moni na assistance à l'émission. Zama Pambolayo, Papa Mike Moukadi. Merci beaucoup na banéronio surtout. Na osenga na bino, vous s'abonner, vous aimer, vous liker, vous partager et surtout faites vos commandes. Ozana poto, ozana kino, lukolia lobo comme moment wechi. Ça la commande na roya otikelo biloko lingi nini na la melo eza ya mboka osali commande na yo bino pe batu bozana ba boutique ba maison na gouvernement era pose na ba ministère na coin ba commerce na bino bosali commande na bino tokoya kotika livraison na place bo sala musala. Merci beaucoup, on se retrouve kalamingi te poto souhaiter bino bon appétit. Merci. La MCB notre zana lokese yango wana ngando onde zaboye faut sukola ngo pour esi olongola ba ekayo po bekayo elongwaka bekayo po atumso ayo ka somo ka sanete etika la te bo mona nde na olongola ngo mais faut ba msu batumba ngo na moto mais oko tsama ya fufu mai pende tokilo ko anengo olamba fufu et toki pe makasa po sopele yango tiki yango so tombolika po soboye elongwe a eza na ngulu fresh ye to sopele ka mai moko ya eau tiède moine babenga moi eau tiède pour na oboma moi makila o boma moi makila faut toujours koluka kosalela toujours mai ya moto surtout na ba viande ezala bien matete yo zwaka siko o sala ba ninyo pondu sukola pondu ke sukola pondu ndabi ke bato be balobaka biloko mboka eza cher na bana boto suka wapi te amoko pe foliaka yango eza très important biloko baotila biso ba formol oyo ezobebisa biso fo bokebaka na lokeso omoi nde lokeso aza lokesa za penda fresh mama sukoli ka ndambo zana peso bassin o lokesa na biso za fresh kande bo moni bo fresh mais il faut ok ba rapport et goza la zelo po emo ba bobola ngo goza la bien do faut sukola ngo malam na mupandi kuna to ana pondu o to bisa bino ke tozo sala pondu to sto dongoli déjà to komi siko na procédure kaka ya ko sukola ngo fo yeba osomba pondu kitoko ya caoutchouc ya kitoko
Po eza na bato nyonso mpona ye pondu ezaka pondu mais eza pe na bato mosusu balingaka pondu ya Congo mais nga mingi nalinga na nga caoutchouc boye eza vert nde ezala pe bien bato pe balingaka pondu ya Congo basala pe mabe te na ngai nalambela bino lokese oyo na mpose mais nazwi pose te na wenze prochainement na otya mpose soki mpe namoni mpose elekaka a place na olamba na sombi soki mpe eza te prochainement kaka awa tokalinga pondu po eza pondu ya mafuta mais eza na bato mosusu bakalingaka pondu te mais fo okalinga ye nanu abimisa na osola mobeso ya liboso fo pase lini wana pase liboka wana na pondu na biso totia pilipili oyo eza chou oyo eza aubergine mais bato mosusu bakanisa yango ndeti dongo mais eza mpe na bato mosusu batuta dongo na pondu oyo eza courgette oyo eza ai oyo eza matungulu oyo eza aubergine concombre toza na ndembi mama yo simba bu to bando tia sikoyo tia nde tozongike importance ya chou na kati ya pondu bato mosusu batia na bango yango te chou eza nango kaka légume eza nango kaka légume omona ke même na ndako kozala ozwi chou okati yango otie comment dirais-je mayonnaise petit pois ezalaka important eza nango kaka légume totiaka yango kaka na kati ya pondu mpo etia pondu mwa sucre parce que chou vraiment naturellement ezalaka sucre oyo eza nango kaka biloko ebakisaka basaveur na kati ya pondu courgette oyo eza très efficace nyonso eza kaka balégume mais tozotia yango kaka na kati ya pondu mpo epesaka pondu na biso pimbo totie ai na tungulu
tozwi pe oyo ezaka net aubergine mais ezala na forme ya roi dongo les aubergines ezala kitoko ata so osala yango na musuni. Bamusu balongolaka concombre pe eza nango ka légume donc nde toza boye tolambaka ensemble ba légume mais eza sikoyo na badiférence kombo. Bamusu balongolaka poso mais nga nalinga na nga olongola nyonso te natikaka boye. Aubergine na biso tokotia yango soki tongi totia pondu na mo ya fraîche. Yo tout à l'heure expliquer net au saisonnier yango. Awa lokese il faut mayo etoka penza makasi. Nde toza mama Rihanna atuteli biso na banana ko fina tomate ya mbuma. Batu musu baloba fini poani ngala mesana musuni nyonso c'est-à-dire viande nyonso na lamba. Na tia ngo mwa tomate ya mbuma. Pourquoi? Parce que ko lia no peso ebele olia na o. Olia po ekoti na o de tomate. Et ça là déjà et décorer ça là moi décor mo boye ya kitoko po jiwana na récupérer ngo. Ah maman Rihanna tchaki céleri ndembi na si to présenter bino ngo bomo na ngo à la fin comment on a saisonné céleri ndembi poivron piment et vert donc il mindondo ko tout ce qui oza ko lamba ngulu fait la purement naturel na aito chia na litungulu ekotia donc des abwe mutako liane pekabu so eblembi nde yango na tozobana omoni etokiselika na opamba po ona otokisaka omoni azopesaka goût apesa saveur atoza na 20 jours na tie sel nanga faut éviter mungu ebele po eza na batu musu balia ambloko su na mungu ate c'est mieux otie mungu esali mwa so mutalingi mungu makasi botiki ye acha abaksa sel ditable na otika mai nyonso oyo tosukoyaki totiaki mai ya moto esila pe na otia mai po elemba awa na ye na longoli mai ya lokese etoki na se bino lokese fo mai etoka makasi lokola mai ya fufu po so mai etoki te o servi biso biloko wana na bekai wana mwindo donc tika yo aux environ 5 minutes po mai wana esangana na ba ekai wana po elongo so omone ekai evandi bien te obaloli ye bien po azwa pena mai ya moto malamu nalola ye pena po toza nde na besoin ekai ekai ebela lemi tozotika ye ndambo koto oyo naotia deja pondu mai ya pondu ebandaka kotoka
Le moinda bandolo. Moinda zolo. Alongwa. Bomoni. Obatu musuba yeba te. Nolo. Ya moni bo pesa pe ba mama. Surtout ba maman ba yebi kolamba, ba yebi musala. Bo pesa ba on pe moi respect po. Ndeti lo kesho ezala musala, muto ayebo sala ngote. Omwenda zolongwa nazo balola ka balolaka. O elongwa ngambala mo. Ekutana na bilo mususu mona ngo makasi. Omwenda zolongwa. Olongwa nyonso. Wana kutu so bachelo na sani oyeba sute keza ngando oyeba sute keza lokese. Poso ebangisa bato ese longwe. So ndaza batikali musuni mwa kitoko. Azara gulo keso bino bomona. Nga koma na nga osala na sopeli ma ya moto lokwa fufu na longoli na nga poko tumba eza musala munene. Soko tumbi ale kanga misuna makala. Ozwi su musala osukola ngo meboye, c'est bon. Wana nazo sala me misu na ngeza na bilo na olamba. Ombisi ane eza ya moto moko ifuna landela ngo. Ozwi boye na ngala meka so imunga na nga eyokani. Ya cheka aw. C'est bon. Ndenge toza pondu boye bato musu baza pondu ate mafuta mbala moko nga asala bongo te natika na pondu na nga etoka échanger couleur apone na yo otsa mafuta na tie na biloko nyonso bomesa na kotuta pondu ba mama Kishasa ba jeune fille Kishasa alingi suma kamba tout a pondu te ayeli biso système à machine ezo sala penda bien te ezo sunga te awa na bandi kobongisa mbiso totia na kati ya pondu mbiso totia na pondu eza mbisa moto moko bamisu batia poso yanga na tiaka te pondu na nga na tia yango pena mbisi ebele te na tia yango eyokanaka solo po tozolia deya misuni ebele na kati misuni oyo tozolia me na biso bangala boye eza mokie fo penza mbiso ezala ata misato po toyokake balambi pondu lokese fo tia boye po lokese awumela te na moto aza de anda sabu asalembi awa na obana na otia momuwa po mbisi nasopa na mwa mai épice biso eza totie moutarde bato mosusu balingaka na bango moutarde te na mosusu balingaka te me bato mosusu balingaka moutarde ezalaka bien edaka biso awa toa na ai
Quand on a un ngobou, ndembi, totie poivron, mais au moins tu dois saisonner. Bon, sauter, nous l'avons fait wana, on se fait de l'autre, c'est sauter. Mais to banana nous ko, apparemment il faut que ça la sauter. Ah, to tchaki ango aubergine, hein, ngana kata aubergine Nicolas pondu, donc moyen na ko tsalu pesate, comme ça fait pondu makasi. Pondu e bonga na mungwa ebelete, ok ba pondu na mungwa, surtout ça. Faut éviter. Ah, tozu mungu swa mai, ba msusu ba tchaka Thomson. Mais ngai na boyi ko tcha Thomson. Na préféré na tcha mungu so po tcha sucre na pondu. Tozu pe no faut ko tcha tcha na basani. Jo sana mbele. Là en attendant mafuta na biso tozo sala sauter mais photo bando belisa nanu aubergine. Faut belisa nanu aubergine alemba. On tient juste aubergine. On tient tomate yambouma. On tient nanu poivron en attendant. Ndambu. Nazota nguba na pondu mais chaka mukie moni pondu ese belé mais moni quantité donc mukie vert kaka ya nguba na tie mafuta mbila tozi mafuta mbila yeba kosoma mafuta mbila parce que ça mwasi mususu mafuta mbila yeka lokwa ba yebise ka mafuta oh so mafuta mbila mabe ba oche na munoko boye pondu ebimi mabe komo kanga batu na munoko te o eza mafuta kenjo ezala na problème te mais vu que na ba lelo pondu na biso ezala penza ezokala mafuta pe permettre pe ba tete la balia et permettre pe bangala balia même baluba bango moko na tie pena mafuta nyonso oyo ezali vitalo mesira vitalo na ndambu eza vitalo na ndambu so oza na nzungu boye il faut tia penda vitalo na ndambu bon c'est-à-dire vitalo na coca nde coca yo rien esthétique banga bakabela ngango ebele pondu nini o abonu tezela boye ekokalu toli bene nzeta fukubeli ah totia yana na yaka na sauter na biso ah wa to batisi sikoyo bepis
nde naza boye na kati na pilipili baoyo bomona eza bapilipili oyo ozomona eza pilipili tomate poivron totie na poivron doux ngulu boye ata na fête mais ekozala minene boye te bamorsolo yango ta mbongo divisé par deux esalaka nango bien eza mpe bien mpo na fête bepice na biso toza na piment toza na matungulu toza na poivron doux na poivron vert tomate ya mbuma solo na biso tolingaki ezala solo oyo eza décor parce que so ekomi boye ezala su makasi te mpo tozosala sauté mpo ngulu asa abelaki na moto tobelisi esude ya na mafuta awa aowumela te donc juste totiki bongo quelques minutes je crois 5 minutes après tokitisi yango tozwaka jus oyo tosalelaki ngulu babwaka yango te surtout so olingi osala yango supu na ndako fo ozala na passoire penda osopi yango omona baingrédient tout osaisonnaki awa etikala na passoire otikali kaka na jus mais awa loko eza sauté on n'a pas vraiment besoin de ça wana so olingi osalela yango awa naozwaka moke bomoni nde na orincete nazaka mposa bepiso na saison ozaki ekota te naotiaka apo apesa biso mwa eloko moko boye alembisa biso mwa solo mpe goût na ye naturel torécupéra yango oyo eza lokese azalaka makasi te bomona na tie mai ebele te donc tozaka na besoin ya poso oyo ya likolo wana elemba c'est tout donc mai oyo na tie ekoki lokese aza biloko eza fraîche bomoni ka tomate litungulu poivron céleri totie wana kotia muskadi te oyo aza fraîche ya mai mais bato mosusu balobaka batiaka mpona koboma zei tozotika toka ta aux environs ya 10 minutes après toya kosala sauce
Voilà, merci beaucoup. Merci Nabaneronion, surtout vous avez tellement branché à suivre cette émission. Elubu ya Mboka, Elubu ya Bikolo, parce que on a kati ya Elubu ya Mboka, on a kati ya chaîne chez Bisso télévision. Maman Weti de Bravo Jésus, Ayelbino numéro ya Sika, Elubu ya Mboka. En tout cas, atoba nous alaka bio na bio mo bomoni bilo tolambi lo kese ngando tolambi ngulu ya fresh pondu totaka ngo nguba mbisa okauka ya moto moko et puis to salaki malo to sozona malo na biso bilo tolambi malgré to présenter bino fufuma utako liango pe na loso na kwanga ezo dépendre kaka na ndenge oyo lingela kolia. Vraiment merci beaucoup no senga na bino bo s'abonner bo aimer bo zobalia bo partager bit na biso ezali mutu nyonso aza na besoin ayebi vraiment kolamba te benga na expliquer po to kokaka te na nyonso en fait on engai na loba to kokana na nyonso te yo ebo lamba oyo nga na ebo lamba o so alakisi o yo po ko yo alakisa ngai eloko moko ya sika et kozala malamu mingi naza na nga moko prochainement na banda ko inviter ba invité na ngai ba wanda roya biso to vandi balambeli biso to lié comme ça eko banda koleka na bongo bosa ba commande ozana batu nyonso ya diaspora bande ko diaspora ozana ki ozo yeba te rolia ndenge nini benga mama wetsa ko salelo biloko ya mboka ya bino yo linga kolia to kotika livraison à domicile ozana ba entreprise na gouvernement bozana ba maison na ba coins commerciaux bisiko te kaka bisika nyonso to osara kopo ebi ke eza assis obengi ba numéro eza wana tokoya kosalela o livraison na bisika no ya musala pe na ndako ba fête ba anniversaire mariage coutumier religieux civil cérémonie nyonso tout o ezali ya nomination pona poste pona musala et puis pona matanga nous avons besoin de ça bien de consolation bobengi tozawana. Merci beaucoup ya nono 8 derrière la caméra et pour cette réalisation bolanda biso chaque dimanche na chaîne na bino ya TNT chez Bisso télévision to bandoleka na wana à partir ya 16h45 sauf imprévu mais l'heure c'est ça 16h45 tozawana na chez Bisso TNT pona bandero ya YouTube botala nga na YouTube moment nyonso tokokotisa bokomonela élément ya Elubu Nzambalola a leka na ko pambola bino.